bien. Awa boza wapi boyo sala nini? Ah, tu sais pas, vient Nabiso, Freddy, et maman Nabiso, Mbali Osongo. Toyoko tala na compte ya Tokanisa. Na compte ya fondation Tokanisa. Voilà, Amour, en tant qu'artiste, eloko oyo initiative oyo ya Tokanisa au conserva kango ndenge nini parce que bato mosusu pe batalaka yo na ba émission tosalaka babi Amour azangaka te na ba émission na ba événement nyonso ya Tokanisa. Est-ce que oyamba yango ndenge nini osepela na initiative yango zara tout le temps to ozana okaka peut-être pire na bato oyo baza lokwa ba fondateur nango to ezara nini? Te nga naza pire te na yambaka ngo vraiment na motema moko parce que le nakotaki na kati nango bando yoka na musika mene nakotaki na posa ya pembeni namoni que non il y a du sérieux eza makanisi moko malamu kitoko faut que soutenir yango yango ndo moninga pe lelo na tangami ba réunion na bango nazangaka te ya bango te ya biso ba réunion na biso nazangaka te na ba visite na biso nazangaka te. OK. Lelo bayeko yamba moko ya ba compagnon ya président na bino to ba lignée na bino hein, parce que ozalaki na Chic Choc Loyenge ba ya Freddy pe bazala wana nini oyo au concevoir yango ndenge nini visite ya lelo? Visite ya lelo eza bien makasi kutu ye moko ya Freddy aza vraiment ya kosepela niveau moko eza visite surprise parce que ayebaki te asatandaki nanu te na pe te amonika mbala moko tobimeli ye donc eza asepela nango makasi entra visite oyo eza kitoko esali ye bien eréjouir ye pe lisusu donc ndenge aza boye donc soki botele caméra alati maputa donc mbala osombo donc deux fois te na minute oyo. Est-ce que tokoki komona ye tomona ye na tenue normale to tokomona ye pe tam soutan tolia wana na tenue na ye ya mbala osombo? Ekodépendre na ye mo soki alingi ke boyamba ye na ndenge ya Freddy ye moko moto akodécide soki alobi ke te akende na mama mbala osombo ye moka. Est-ce que nde pe tosola bazoyoka ne biso? Azoyoka biso epai na ye omona mare mege asa wana mwasi mpenza ponzaka mpenza mwasi mpenza oyoka mwasi wa mama biso mwasi ayeba koyamba bana ponaka te donc mwasi moko malamu kwa. Voilà. Amour lelo yo toye kotala mama mbala osombo ya Freddy. Est-ce que projet mosusu ezali ya mutu moko to tokanisa ezo parce que vous êtes déjà parmi bato yo bazala oyebi mwa ba programme po tokanisa ezo préparer nini après visite on a événement pour la visite balobaki ke stoppé nanu awa stoppé nanu ya suka eza ya Freddy eza ya lelo epai ya Freddy mais continuons après parce que toza dans le 10 juin awa toza na match tobeta équipe moko basengaki mba baoyamba biso tokende kobeta na bango tobeta eza mpe na sere na biso moko na kati ya tokanisa mpe akoyemba akobina akolakisa mpenza talent na ye entraînement ekozala bien entraînement boye ebele bafiche ekozala botanga yango après wana leo tokokoza na juillet nde makambo wana nde 5 ans mpenza oyo oyokaka ke 5 ans ça se fête tokofeta wana ndenge nyonso nzango ekozala bale ekozala nini défilé de mode nga kuna défilé yo défilé papa tika na kodéfilé kane bomona nga bona kodéfilé susu na oganye bango na odéfilé bao babeta nzango bazali bao baosala nyonso oyo ezala ya art tokolakisa bino jour wana vraiment naosenga mpe bino boye ebele jour wana mpenza en tout cas oyo aoya te atona te nde nini groupe mboka eza bien eza kitoko oyo ya président nazopesa ye oyo te président a conférence le parfum de bon odeur na mama biso mama Jessica Ligoyi mama na Darichou Arichou napesi bamoto ebele mboka eza na biso bien batina mbei bazali bajokalemi bazali baroya likoyo bazali barande kita cameraman na biso azali donc baza bamama gise toza bien mafifi konte biso toza bien mais babi amour rancunier na kati ya mboka asolisa baninga bien te lokola ye
wana ngai te moto alobi bongo se trompe wana azonga nano na makanisi na ye bien aluka na moto akopesa place wana place na ngai te nazala na ngai rancunier te. Amour opria wapi? Ngai naza mwana male donc mon âme loue l'éternel et pas ngoyi musoko. Ah ok, ah d'accord. Ok, Amour, prochainement tu as interview mosusu tokota pena na plus de détails to meka koyeba o Amour azali et to komi vraiment na suka ya interview na biso pesa ba salutation na na ba nyonso to balingaka yo et kopesa soki eza possible contact na yo o nyonso to alinga pesa yo conseil to o alinga sola na yo. Na opesa mbote na ngai na baoya ya ngai camarade na ngai Myriam Linusi aussi ya Freddy Linusi Converset napesi ye mbote ebele na bosani te Chalele Dike boss leader Chalele Dike abi Chalele Dike boss leader Charles Lele donc tobi na mikolo eloko na ngai suka na générique donc napesi bambote ebele sika azali na Paris na bosani te Isker Fernando mobala pembe Isker Fernando na peso bambote ebele na bosani te Judith Kava esika ozali mwasa oncle na kata Suisse na peso bambote ebele na bosani te na grand frère na ngai leyoka basele grand prêtre mwana mama na ngai papa na ngai na kati ya Paris leyoka basele gros bisou mon grand frère na bosani te fiston Chichiku esika ozali kapi moboyai na bosani te na bosani Geneviève Kabasele na Londres ya gene na peso bambote ebele na bosani te père Buffalo de Bundes na bosani héritier Mbaki Epenge na bosani lisusu te pas de Gaulle Mata de Bundes pas de Gaulle Mata de Bundes na peso bambote ebele bon bato nyonso oyo balingaka mo mère abe de London mère abe oyo alatisa amour somona amour alati koza mère abe lunyo bon pour na contact na ngai jusqu'à lona na sur téléphone te téléphone azaki nango bakona nango bazwa yango donc na téléphone te oyo akolinga zwa numéro ya mo sombeli na téléphone ngamona odébrouiller côté ya sim tiens na obe na kopesa yango en tout cas même pour le moment désolé. Merci beaucoup.